la chaîne qui vous édifie. Ténèbres ça na lekati ya lumière te. Oza ko yina muningo lengi kutu yeta ta pembeni na yo. Oza mutamolili. Oza na lumière te parce que muto aza na lumière akoyiko yina muninga na yete. Akokose la muninga na yele kambo ya yebi taza innocent. Non. Moyibi ezali ténèbres. Parce que mutu wana za kwende koyeba soka yeba kike koyeba ezali mabe tango ezali lumière akoyeba te. Akoyeba te mutu azokende kosala mabe bia alongola muninga bia tela muninga poison aboma kosala makambo ya ndenge na ndenge parce aza na lumière te. Parce que mutu oyo aza na lumière akokoka kosala yango te akobanga nzambe yango nzambe azoyeba ke to marche kati na lumière yango mona mutu azo marche na solo na kati na lumière atuka nzambe asalelaka ye ya minene pabo na bamboka na biso mazamba bafore tula eza ebele meme awa pe tomonaka yango me soki molili ezali eske omona nzela ozokende okomona yango te mpona ne susu toyebaka yango te ozovanda nozolela na pasi me yo oyebi yango te. Je ne connais pas d'où vient mon souffrance oyebi te me nzambe azoloba ngai nakononse yo nakononsere yo yango omona makambo ya minene oyo ebombama nakorepondre yo invoque moi yango omonaka tokendaka liboso na nzambe bible aza koloba invoque moi po tovokaka yesu kristu wana na elongo na tata na ye tobondelaka pai na nzambe pasi eye kolela te bondela buka mabolongo na se soki esengeli okota jeni tuwa na nzambe invoke ye. Jérémie ntango amvokaki ye nzambe afungoli ye miso. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Nzambe tata topesi yo merci. Ya solo ozali alpha pe omega le lion de la tribu de Juda. Papa uta tongo tosali makambo lolenge na lolenge. Tala tango oyo tosepeli koya liboso na yo nzambe kosenga soutien na yo Seigneur tokoka kopartage parole na yo oyo tie kati ya mitema ya bana na yo yango nde ezali bilei na biso ya mokolo na mokolo. A chaque fois tokosimba Bible ezali po tozwa un plus na bavi na biso. Merci na bolingo no monene ozali komonisa biso. Tika tango oyo ozala na biso Saint-Esprit na bandeko bakoyoka biso batonisama na kimia mpe na esengo na kombo na Yesu tozingami na samakila na yo. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia, amen, amen. Amen. Toye lisusu mpona kopartage ndenge bokuti koyoka epai ya mama na biso. Tokopartage lelo na chapitre na biso Jean oyo nzambe apesi biso. Tokokende mosika te. Jean 8 verset 12. Tokozala na biteni mibale kozala différent oyo biso tokotala na Jean et puis na Jérémie 33. Amen. Topesi mama na biso atanga na lingala bongo na komeka lisusu na français. Ja, tutangi Yohane 8 tubandi na 12. Yesu azali bomoi mpona bato. Totangi na kombo na Yesu. Yesu alobi lisusu na bato, nga nazali lokola moi mpo na bato. Moto oyo alandi nga akotambola na molili ata moke te, kasi akobanda kotambola na moi. Bongo akozwa bomoi ya solo. Amen. Wana 12. Amen, amen, amen. Natangi na français po tamusu pe mutu ya français akoyoka elobaki mama Patricia liloba na nzambe eza mpona monde entier mokili mobimba. Jean 8, 12.
Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Balingami na kolo. Jésus leur parlait encore, il le dit de nouveau. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre. Mon frère, mon papa, mon enfant, regarde Jésus comment il a dit. Quand tu viens recevoir Jésus-Christ dans ta vie, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Tu marcheras dans la lumière parce que Jésus est lumière. Jésus n'a pas de ténèbres, lumière. Yesu azanzela paza bomoi. Ya lobinga na za mwinda. Aza moi oyo engengaka. Soki yo ondimeli Yesu, olobi te na komi nouvelle créature. Biloko nyonso ya kala na longoli, na bwaki yango, na komi nouvelle créature, na yambi Yesu Kristu na bomoi na ngai, na kotambola na moi, na kotambola na butu te. Mutu nyonso ayambi Yesu Kristu, paza la lumière oyo ezali kongenga monde mobimba po bayeba yango ndenge yazali koloba je suis lumière du monde oyo nyonso ayambi ngai akotambola lisusu na ténèbre te donc ténèbre c'est-à-dire akotambola lisusu na molili te po molili epesaka vie te epesaka vie te. Mais il aura la lumière de la vie. Donc, tant que yo longwe na kati ya ténèbres, o yambi Yesu Kristo, okotambola na lumière ya la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Okotambola na Yesu Kristo oza na vie. Parce que soko oza kotambola kati na molili na ténèbres, oza na vie te, oza na vie te. Mais muto ya tambuli na lumière aza na vie aza na bomoi ya seko na seko mais akovivra parce que na mokili wana ya sika bato nyonso bakovivra parce que yo kofi na kati ya lumière oyo Yesu Kristo yango yoki ntango babatisaka na kufi na ye na sekwe na ye osekwe na Yesu Kristo. Bandeko, toza la lumière du monde. Ezali malamu mingi na bomoi na biso. Tolongo la ténèbre. Ténèbre ezaka kateke molili wana ezali ka ténèbre balobra ko basaba tu ya ténèbre. Donc bato bazali ko basaba sorcier. Non. Ténèbre wana bazali ko lobeza na makambo ebele. Soko zoko sala kindumbe za ténèbre. Moyibe eza ténèbre, kotonga eza ténèbre, kofinga eza ténèbre, koyina eza ténèbre, eza misala nyonso ya molili. Nyonso ezali ténèbre. Ténèbre eza kaka teke bandeko wana bazokende koluka bango bato bazalaka na monde ya ténèbre. Non, ténèbre eza na makambo ebele. Ntango yo ozoboya moninga na yo aza nani, ntango yo ozonyina ye oza nani. Yango Yesu alobi ke totambola na lumière parce que moto aza na lumière. Akoninga muninga na ye ndenge ye moko amilingaka. Akoningela muninga na ye mabe te. Akosala pe makambo ya mabe te. Parce que azali kotambola na kati na lumière ya Yesu Kristo. Po Yesu alingi biloko nyonso oyo ya mabe tolongola yango. Tozala penza mwinda oyo ezali kopela. Eza lokola mungwa ndenge lobi na Matthieu 5. Etoza lokola mungwa oyo soki batia yango na biloko ezangi elengi. Soki batie biloko mungwa okoyoka ngo elengi mais soki ezangi mungwa okoyoka ngo elengi yango bazokoloba soko zangi Yesu Kristo kati na bomoi na yo esengo nini yo okozwa vi nini oyo okozwa
lumière nini yo oza nango oza na lumière te oza na ténèbre tala ntango yo oza kotambola meme na nzela meme na bazamba bipai nyonso tu molili ekoti butu eye me ntango bozotambola na nzela molili soko ozali na torsi te mpo banda kopelisa banda kopela mpo elakisa yo nzela eza mpe lokola yesu kristu eza lokola yesu kristu ye nde aza na torsi aza kolakisa nzela nini tokende bolongola molili wana botala nzela yango oyo moto epeli mwinde epeli ndenge biso mpe bato tozalela na mokili yango aza kosenga biso parce ebele ya problème ezali koya ebele ya bapasi ebele ya bani parce que tolingi lumière te de problème même dans les églises luke tokozala 100 personnes mais c'est 20 personnes bakozala na lumière pourquoi tokolongola ténèbre te totikala na lumière totika biloko nyonso ya mabe tolingana tozala bomoko tosalela nzambe wana na mokolo na suka tozwa lifuti yango baza kosenga biso omona ta mosusu moto aza kolela na baproblème ebele adefo nzambe aza kotala aza komona me moya kolobana na yo ezali te parce que ye alingi bongo te ozomona moto ya lumière fo alinga prière moto ya lumière fo alinga moninga na ye moto ya lumière fo alinga misala ya nzambe moto ya lumière fo asala oyo nzambe azali kotinda ye ntango oza na lumière meme okolala nzambe aza na droit kotinda baange baza na droit koya kokommunike yo na likambo nyonso oyo oza nango mposa nzambe akoya kolobela yo lolenge alobelaki jérémie tala jérémie aponaki ye bana na libumu ya mama na ye ntango kutuna na botamaki te ye ayebaki ye me ntango mpo abotami atie ye elembo alobaki na ye jérémie alobi naza mwana mokenga na kokoka te na bambuta oyo me nzambe alobi koloba lisusu bongo te nga mutu nazosala mpo na yo me jérémie ntango azwaki abande koprie nzambe alelelaki nzambe asalaki nyonso ndenge towuti koloba wana tozokoloba yesu azali mpe atako okufi okozala na bomoi okozala na bomoi po ye akufa asekwa apesa bomoi na ye mpo na yo na nga tambola na lumière ya nzambe yamba ye na kati na bomoi na yo fongolela ye porte ndenge alobi na apocalypse alobi ke ngai na tata na ngai totelemi na porte soko ofongoli biso tokoti eza porte ya ndako te oyo tokotelaka eza porte nde motema yango nde ofongola bango bakota bavanda basala mosala kati na yo yango aza koyebisa biso ye aza lumière esengeli biso mpe totambola na kati ya lumière ntango tokotambola na lumière tokomona nyonso na mabombami nyonso tu na oyo nyonso biso toyebaki te nzambe akolakisa biso meme na nzela ya bandoto ya basonji nyonso ndenge alobi akolakisa biso po ye aza lumière aza mwinda epai na ye eloko moko ebombamaka ezali te nyonso ezali claire mwinda ndenge alobi na proverbe chapitre 15 verset 3 misu na ngai etali na se ezali komona mabe na malamu bokanisa te ke ntango yo ozosala mabe baza komona yo te non nzambe aza komona mpe aza kotala yo tikino yo okobongwana okolongwa na kati ya ténèbre ezali mabe ténèbre eza kaka te nde tobengaka baza bato ya ténèbre oyo bato bazali na bato ya bamagie bato ya sorcellerie non ténèbre ezali makambo ebele parce que ntango yo ozosala kindumba eza ténèbre eza molili lumière eza na kati ya nzoto na yo te parce que moto aza na lumière akosala yango te ntango yo ozosala masonge na kombo ya mutu le mosusu makambo oyo ayebi te obie makambo yo ozokosela ye na motema na ye kutu ayebi yango te eza molili
eza ténèbre oza na kati ya lumière te oza koyina moninga olingi kutu ye tata pembeni na yo oza moto ya molili oza na lumière te parce que moto aza na lumière akoki koyina moninga na ye te akokosela moninga na ye likambo oyo ayebi te aza innocent non moyibi ezali ténèbre parce que moto wana aza kende koyeba soki ayebaki ke koyiba ezali mabe ntango eza lumière akoyiba te moto azokende kosala mabe bia alongola moninga bia atiela moninga poison aboma kosala makambo ya ndenge na ndenge parce aza na lumière te parce que moto oyo aza na lumière akokoka kosala yango te akobanga nzambe yango nzambe azoyebake to marche kati na lumière yango mona moto azomarche na solo na kati na lumière atuka nzambe asalelaka ye ya minene pabo na bamboka na biso mazamba bafore tula eza ebele meme awa pe tomonaka yango me soki molili ezali eske omona nzela ozokende okomona yango te mpona nini mundele asala etorsi mpona komona ti okotisa batorsi na kati ya pili otie bapili na torsi ale ntango fongoli otie mwinda eza komona nzela nyonso ndenge yo ozali kokende yango yesu mpe alingeli biso tozala lumière totambola na lumière na nzela tolingana tozala bomoko tozala nyonso tu parce que na ntango oyo toza konvoke ye na kati ya bapriere nzambe akoyoka mpe akosala akolongola mpe baténèbre meme na mabota na biso akolongola yango bakokangolama mama papa bilenge tomarche kati na lumière toyeba kokangola mabota toyeba kokangola mokili ekangolama tokangolama nzambe akokangola mokili oyo akolongola ténèbre nyonso tu nzambe akolongola yango omonaki Jérémie azolela po nzambe azwaki ye banda ntango nanu ye abotamaki te nzambe ayebaki ye na me ntango apesi ye mission meme kutu ntango ayaki koloba nake ntango ekoki sikoyo osimba mosala Jérémie akimaki alobi te ngai na bambutu naza nanga mwana moke liboso na ba abi koloba lisusu bongo te ngai nde nazo kotinda yo mission nzambe atinda yo kati na mokili oyo oya kati na mokili oyo oza na mission nzambe apesa yo oyo yela kati na mokili parce que nzambe atindaka mutu na mission na ye na se ya ntango yo ozovivre kokanisa te ke ntango nzambe azotikila yo ezali ya pamba non aza na eloko aza kotikila yo vivre oyo bakufi toleki bango te me nzambe apesi biso ntango aza kopesa biso yango ntango ye aza koloba bongo apesi biso ntango yango aponaka biso bokende bosalela nga bopanza sango malamu mokili mobimba bosalela nga boza yanga nalobaka yango ntango nyonso nzambe asala mokili na ye se na likolo sata asala eloko moko te toza ya nzambe tokotikala ya nzambe yango bandeko na ngai totambola ntango eza lisusu te nzambe azosenga biso totambola kati na lumière Jérémie ntango nzambe aponaki ye apesi ye mosala asaleli ye nyonso me Jérémie akomi kolela akomi kosouffrir akomi kotuna nzambe mpona nini nga moto nazotambola na lumière na yo papa pasi oyo na ngai ezowuta lisusu wapi me Jérémie azokanisa pasi na ye ezowuta epai na ye moko tata nzambe nzoka nde ezali kowuta epai na ye te ye moko ayebi place ezalaki kowuta aza komona yango alobaki na Jérémie 33:3 invoque-moi Jérémie invoque-moi et je te répondrai je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Makambo mususu toyebaka yango te ozovanda ozolela na pasi mais yo oyebi yango te je ne connais pas d'où vient mon souffrance oyebi te
Menjamba solo bangana konose yo na konosere yo ango omona makambo minene oye bombama na ko répondre yo invoque moi yango mona katokenda kaliboso na nzambe o Bible zako leba invoque moi foto invoka ka Yesu Kristu wana nelongo na tata na ye to bonde la kapai na nzambe pasi ye kolela te bonde la buka mabolongo na se soke Seigneur kota jeni tuona nzambe invoque ye Jérémie tanga invoka ki ye nzambe afongoli ye miso nzambe akokita te directement azosolola na yo omoni ndenge oza wana makambo ozosala ezabo akokita te me akotala yo bosenga na yo ozosenga yango akokitela yo ntango oza kotinda baange na ye mpo ti baya kolobana na yo balakisa yo mpe Jérémie nzambe alobelaki ye yo mpo esenga invoque le Dieu puissant là akolakisa yo mabombami oyo eza komonana meme na libota na yo meme bisika nyonso ebombama nzambe akofongola miso akotalisa yo yango okomona yango Moïse nzambe abengaki ye me amonaki ye te apesaki ye mokongo parceke nzambe akoki komona na kati na ye te yango alobaki elongo na mapapa notia place awo ye kokutana nange eza saint nzambe wana aza nzambe aza nzambe invoque moi invoque le aza Dieu de tout puissant arepondraka me totambola kaka na kati ya lumière ndenge ye alingi totika nyonso oyo ya mabe ntango esi ebelemi tozolala tozolia tozomela me toyebaka yango ngonga ezobeta meme kutu sikoyo soki nzambe asali yo grâce okoma ta santa eza esengo makasi me minimum nzambe asala 70 ans me nzambe azopesa grâce na baoyo ye alingi amba azolekisa bambula vraiment eza esengo nakopesa par exemple témoignage batata moseka bakoko nanga bani tu bakufi bamosusu na 90 ans 92 ba 80 ans kwani nzambe apesaka ta na moto oyo ye alingi bandeko tokomi na ntango ya suka Yesu azobelela biso toza lokola mungwa na biloko ya kolia soki biloko ezangi mungwa okoyoka yango elengi ekozala na elengi moko te eza mpe soki ozangi Jésus kati na bomoi na yo okotambola ndenge nini okozala ndenge nini ntango oza na Yesu oza na lobiko oza na bomoi oza na vie ya libela me soki ozangi Yesu eske oza na vie te ate oza kovivre oza na vie te me soki oza na Yesu Kristu oyamba na bomoi na yo ataliwe ye okovivre ni na mboka ya sika okokota okovivre yango parce que ozotambola kati na lumière toza minda ndenge balobi kotia yango likolo ya mesa epela emonisa ndako mobimba mwinda batiaka yango na sika ya mesa te babombaka yango te me batiaka yango likolo ya mesa mutu nyonso amona yango mwinda na yo tia petrole epela petrole eza nini epelisa mwinda eza prière yango epelisa mwinda meme na kati ya ndako no meme na mosala meme epai wapi na baninga topelisa mwinda epela bango mpe bamona na mwinda oyo ya yo vraiment nzambe na biso aza nzambe nakumisi ye natondi na oyo ya moka apesi biso topartage naza na esengo mingi parce que nzambe aza koyebisa biso soki totali na Esaïe 10 na Esaïe 41 ndenge azoloba ne crains rien car je suis avec toi nzambe aza na yo kobangaka eloko te ata batelemi ata bangoni ata bafacture ata banini tu kobanga te nzambe aza kati na yo ne crains rien je suis avec toi nzambe na biso aza nzambe ye azalaka na biso ntango nyonso atekaka biso te tokozala kaka na ye isifi yo moko oboya ye ye aboyaka motu te balimbisaka na boboto mpe na bolingo yamba ye
aza mokonzi ya bakonzi ye moto akela likolo na se aza le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout puissant, l'étoile brillante du matin, le prince de la paix oyo apesaka paix esika ezangi paix ye moto apesaka ngo nzambe apambola bino nzambe amona bino atala désir ya motema ya moko na moko osala yango nzambe akokisela bino na nzambe azwa lokumu oyo aza malamu mpe liloba na ye ezali malamu. Merci, merci. Nzambe apambola mpe na baoyo nyonso bakoyoka ngo nzambe apambola bino amona bino na mitema na bino nyonso akokisa désir ya mitema na bino oyo bosenga na bino nyonso nzambe akokisela bino yango na kombo na Yesu Kristu de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Tobosanaka te soki otaki na Proverbe 15:11 balobi Yawe amonaka makambo ata oyo elekaka na mboka ya bato bakufa. Batuni motuna ndenge nini akoki koyeba makanisi ya motema ya moto te. Bandeko nanga boyoki exhortation ya mama na biso nzambe apambola ye tozala bata lumière totika molili yo ozosala likambo kanisi nzambe azomona nzambe amonaka alobi meme ezoleka na mboka bakufi nzambe amonaka oyo ozokanisa mpona lobi nzambe ayebi yango wana bana na nzambe tozala toujours na lumière toyika mpiko na mabondele mama ateyi biso na pokwa na lelo tosepeli mingi bopambama na kombo na Yesu. Merci nzambe tata topesi yo merci ya solo ozali nzambe okotikala kozala nzambe azala ezalaka te nkolo na pokwa na lelo oyebaki ete mowumbu na yo akopartage parole oyo na bana na yo nyonso bisika oyo bakoyamba yango. Papa tosengi kaka loboko na yo ezinga biso butu na moi makanisi mayele ezala bobele epai na yo oyo bazana na modili babima baya na lumière po ntango esili kobelema ngonga ezali kopusana. Toyoki message ya papa mbunga kolo Yesu oyo nyonso ezali kobongama ezali pamba te tolanda yango toyoka toyika mpiko na mabondeli na kombo na Yesu kimia na mokonzi ezala na biso. Amen. HPmedia, la chaîne qui vous édifie.